Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. C'est la Congo Check Check TV avec votre humble servante Darwin Love, la canon à Dino Mbote partout place vos amis. On a profité encore on appelle ça Mbote dans mon boss, mon patron. Papa si vous moutez depuis à non Mbote na yo papa. On a Freddy Chibang à Jokra, patron de patron. Mbote na yo na Jean Ote ma Mbote na yo. Lelo Darwin Love, toujours na émission na rendez-vous de stars. Lelo na rendez-vous de stars. Darwin Love azo ya Belabino René Abiri porte-parole il y a équipe nationale. Comment photo solennelle. Darwin Love azo vraiment on a besoin de tourner moi mitune belé. Nous tout vraiment repère sa vie sur formation il y a bien les René Abiri. René Abiri so kota. Vraiment balandinyo so ya Congo Check Check TV ba mon na invité na ngo na lelo na plateau il y a rendez-vous de stars. Ouais, bonjour Darling Love, bonjour aussi Namatutu. Oh bon, là, Tabiso na Congo Check Check. N'importe que mon vieux chéri depuis Banal, donc dans la galaxie, tu es allé dans le merci à toi, on a Cornelia de Situverture. Royal et Kinalele. Moi, c'est mon Belé, mon Ninga FIFA Fédération. Les satellites, il y a Kapajika. Cornelia de Situverture. Donc, Darling Love, veillez. Merci beaucoup. Ouais, équipe nationale tout pépère, donc ma rencontre ça autant pour la bien. Ma voyage belé, belé. Donc tout pas pour la ensemble parce que l'Éternel ne cesse pas de nous fournir de bénédictions parce qu'on a toujours dit que la bonté de l'Éternel Dieu ne sont pas épuisés. Donc, comme ceux-là ne sont pas épuisés, veut dire que nous avons droit à bénéficier de cette grâce. Voilà pourquoi tout marche pépère. Donc, grâce à ma maman Chantal, ma fille, ma fille locale, tout marche bien. Karine Mokoun, Azan a déplacement à revenir pour quelques temps. Merci beaucoup, Tom Lobby, que Karine Mokoun, Azan a déplacement. Bah merci à toi Jaël Chaud Lukoki. Jaël Chaud, donc chaud au niveau de Cape Town. Donc je salue aussi à Phil Laura la taille guitare. Donc je salue aussi comment il a dit Wadol. Wadol donc Aurélie Star les Ketchou depuis aussi Soudan. Donc il y a Olobato exactement une équipe qui a sauté le barato et le ballon batro parce que Akende et ça la bino passi na nini ils sont OK à Kimi ba ba on c'est na Congo et vraiment on na Congo par rapport ya eloko nini ye asali Karine Mokonzi ana mutango Kimi saye Kimi te ni Congo vous comprenez tala ngaso na bina sala batu ba maniki ba kende na pression OK na kana maniki na kende na beba okima kini vraiment donc c'est dire kimi na Congo ba kota ba Burundi vous comprenez ba kota ba Burundi na lobia René Abiri bino nyonso akende te ya bango nini kimutema mabe ya nini akenda Paris, akenda déjà États-Unis, akenda déjà Canada, akenda déjà babeta na babeta na babeta na Olympia. Vous voyez babeta vous na Olympia. So akende ya bino ni jalousie yango ya nini? Vraiment donc on a René Abiri dans un quartier vraiment pas na balingi trop. J'espère que vraiment ouais René Abiri les chouchous des vrais chéris quoi. Yon René Abiri on a tout. Omoni biso nde tobetwala na guerre na bato te comprendre omoni ba fille mususu donc ozana mwana mwasi o changer identité comme lesbienne lokoso tala mwano yo lokoso alela olia fort
moi suis on a les lesbiennes on a race ma pe baraso baboya koyokela nzambe omoni pourquoi nzamba na époque ba Noé et puis pourquoi nzamba fashara tumba mokili moto mai epela bu na mbala moko kwa nini ba petit absolument ba petit ba cabine wana petit ozi mwindu mutu basala la cabine azoko mapembete na comprendre ete ozo comprendre donc veut dire que nzamba tumba ki mokili pa moni ke no masumu eleki trop mwana mwasi akomi kopesa makambo mwana mwasi azopesa makambo mais esali marate soki même tabatombo azo respecter nature na ye tant mwasi to mobali azoboya ke no même mwasi asoteli akaresser au mona gangi mais siko yo moto mokili vous comprendre ya oloba trop exact omoni ba faire manicure na bana ba on ba luka base ba luka succès vous comprendre sotali bien biso équipe nationale to lobaki cette fois-ci to répondre bango te kaka ndenge X base nyangankala depuis Dar es Salaam na Tanzanie parce que Rena Birazo commande dans quelques jours à Dar es Salaam. Te a toujours beta ba voyage belé pépère ba voyage belé donc na Dar es Salaam ya musala oui ouais parce que Rena Bir nazali manager puis porte-parole, il y a artiste sur X base pour toi la production mon Braza na Christie Hotel chez Général Dabira dans le niveau à Braza et dire que to balobi ke basi balala X base kita mata bientôt veut dire que si balala baken bien ba mannequin na mbongo na site na bango bazwaka la komba Karine so batala maka kaka na komba Karine même mukolo tokolota bango yali vous comprenez le la mannequin vraiment ce n'est pas de ton niveau. Beaucoup de bêtises, ça moi na mobali ya batu wana na ni Benji. Beaucoup de bêtises ça Benji. Tala ba makambo bozo sala. Non, mais kokota non te René Bir parce que ngana ngala ki wana na concert a Fali Poupa. Na concert anani? Na concert a Fali Poupa. Anani? Parce que yango na lobby te. Na concert anani? Donc ne makambo ke na expliquer. Na concert anani yo zalaki? Benji ayaki azu image. Na concert ya nani? Nenge biso to yaki concert. Est-ce que ça la mutabeta na concert ana kina? Yango na lobby. Nenge biso to akota image Benji a provoqué quelqu'un. Ah. Il faut savoir petit ne belé tant on sait émission ba batonja belé. On sait lo mo ba mutu mo ba ya ugafe lo bika ba petit no ndenga na yebo na bandi ugafe lo bika na pumte. Bon l'éthique et déontologique et journalistique et la professionnalisme donc me dit et me condamne à plusieurs fois Yarosala babilo kwa bongo omoni là c'est maintenant la haine déjà soki mutema mabe omoni ti babundisi omoni na métier to sala o so omoni mutaboni au combattre c'est-à-dire que c'est la complexe d'infériorité wazana mo yango na zo ibisa pe na mama na dani tsunami bokombe omoni fi wana salité wana sans impact na talibu mabe wana tso critiquer c'est parce qu'il y a que oleke na ba marambo belé za complexe d'infériorité ngana mona dani bokombe ayaka kina tana 50-30. Vous comprenez? Mais bien fait au Sala, ce n'est pas pour donner sur Rena Bir. Donc il s'appelle $5,000. Na kabeli ser nanga dani tu dois bokombe. Alors te ser nanga zonga tana 5,000 oyo. Et data moi bana bani. Et ça va faire. Vous comprenez? Ça va makambo. Vous comprenez? Ser nanga pepe de son côté que ce pas tel que non Rena Bir. Ah ser nanga pepe a ravité ka sur moi 15,000 mais na kabeli la geta sur 5,000. Vous aurez pas moment de tambola. So moni pour ça comme ça bilo a bongo, c'est la jalousie, c'est la haine. Or haine et ça qui nous doit déjà. Boli comment on doit progresser. Benji mana mobali ya batu aye bulo sika na masolo oyo. Azabo Benji wana. Zoba azabo tellement beau artiste ndenigo mannequin de Bandal na Leli anana. Vraiment donc ya roloba trop ezalité. Donc ezaka di jalousie. Tellement que ba moni jalousie ale ba ke o menacer pour avoir succès. Vous comprendre même aramba ko bundisa batu ko sala ba nini wana. C'est la manque de l'éducation. Une personne qui est vraiment éduquée baisse ensuite son a baisse. Donc télématé pour bandako finga bandako loba trop parce que ça n'aboutit à rien. Ko beti sa mutu, ko boye la mutu maladie, ko sala c'est n'importe quoi. Vous allez prendre Zamba Linyango te bonjour maman. Merci beaucoup René Bir ngana tuniselo. Pourquoi une équipe nationale? Tout le monde a dernièrement vous avez une fête na Vienjora, vous avez une fête vous avez bien un bon terme de mon rapport maman baluki bon beba na Vienjora le kabemi dans la vérité oui ceux qui fille wana na les lesbiennes wana
oyebi so asilikeli Karine Mokonzi nini asilike les points po bozaye bien te kala mingi na fête yoka siko véritable original Karine Mokonzi alambi na palais kandenge alambaka ocomprendre akaboleli bato tout na babiso tout alaka na msa nini todame po alaka bongo ocomprendre ata biloko ya moke asala nini apartageaka oyebi ke Karine Mokonzi abeti tour ake kosokola mwa Thomson moko etikalaki abombaki yango na frigo po invité koko ya pe na sima bi invité ba journaliste musu ba lokoso ba yaka pa pamba wana vous comprendre Karine Mokonzi siko juste ko Thomson abombi yango na frigo likolo pe e ka okate biso ka fraîcheur comprendre po oliango mona mayonnaise po alinga ya obi alinga mwa trop kolia ba miss gele tout oyebi ke Karine Mokonzi akotika douche awabi mama bamona mutu moko lobima vraiment kota frigo azokende vraiment babenda bwe Karine Mokonzi depuis asala reproche asilika mbala bote oko reprocher ngate oyo nga yoka ke nani mama Karine akepese mbongo yaza no nani ayebani ya yebani eske ya yebani asala nanu nini mama na ngai otika ba mamuso aventure asala no nini abimisa artiste nini pour tous les artistes oya zala pembeni na bango bazala de ba danger vous comprenez nani venanga Koffi Olomide le quoi toko raman azala déjà danger abanda musique itamuso liboso petit wana abota mate vous comprenez ba série wala ba Bala e mama Koswa nezali pili libala wala vena nga quadra ba série wana siko benda bilili wanga siko na lena 15 ans ba série wana mais oui na ba 62 nga na lena 15 ans eboyo mona nga bonde nga na mbuta hein babi bino l'équipe nationale beaucoup la te bozaka na ba Rena Biri c'est un père de 3 enfants ngana responsable ngana responsable ndi na zabwe mais oui sinon lo banoke ngana mwana 62 onzi mate ngana responsable vous comprendre na bana ba msuba bima ba meilleur style en Afrique batutu ba yebi yango vous comprendre ngana na 3 bana Didiston Makwala na Didiston Makwala na Del Pirlo Morino Cristiano vous comprendre Neymar lisusu kombo na ngwana do Del Pirlo Morino Cristiano Neymar vous comprendre au bâtisseur Lionel Messi mais voilà nous c'est pas combo ngwana na tous les grands joueurs et puis moi le Saint James non Saint James Rolls Mapundi kombo na ngwana Saint James Rolls Mapundi kombo na ngwana vous comprendre siko yaya na bango nde ya mukolo tellement kaza mutu tetsa likoyoka te na si mwana tanga mwana liko tanga te mwana linga koma maneke mwana linga koma soki nani mama na ngai namona be batindelanga video mwana zo fiba batindelanga video nga na bige mwana kenda chic zo nde mwana kenda okoma ne soki nani na akenda okoma maneke na agence moko bibima na bumbu kuna zora siko bandibu siko mwana zo fiba je regrette et ça là qui n'a pas si j'étais vraiment choqué vous entendez j'étais vraiment choqué parce que moi il va biso ba responsable va père des enfants vous comprendre tolinga ba bêtise tant que toza ko éduquer bana vous comprendre combien d'argent moi j'ai investi sur cet enfant pour attendre parce que biso ba star te investissera ba mbongo po bana na biso batanga na ba condition moko boya bien ezala tele lolo bionote abiri mwana na yo Makwala Didi atanga ki malamu te vous comprendre ba vena nga ba chéri na bandali ba ebi loko mwana wana Didi wana ba domena mena ba milika vous comprendre tala kaka vraiment magamba boy vraiment donc vena nga ya Willy Musheni le code mondial ya mboka oyo donc ça lenga vraiment passe na benga nyemba mo na parler mwana koma na olinga kuna tinde na Egypte ke koma te esclave monde ba na Israël nde ba bimara na Egypte yazonga sukuna na Egypte ake bandano ke esclavagisme aba no former pe à naissance soki Jésus na bango pa oya abimisa emba mo. Merci beaucoup Rena Biri na kuna selo on a porte-parole ya équipe nationale pourquoi pas on a fait bon maman de tina mo boko kala ke mission ko
lors de l'année à venir, qui est deux fois, Babo Mamoto, na Karine, omoni bato mosusu na vie faut pas tolobaka bilobela mpona koloba ozo comprendre omoni ya Willy Musheni azali grand mécène ya mboka oyo barimere ebimaki keno te ya Willy Musheni alinga kota politique te ya Willy Musheni aza apolitique donc il fait très bien son travail oyo asalaka et alingaka vraiment kombo na ye ekota na kati ya babétise te veut dire que soki okobwaka ya Willy Musheni bwaka ya Willy na émission ndenge obwakaka ye comme étant vieux na yo comme étant yozaleki bwaka vie na ndenge moko bien mais kolinga te oluka okotisa kombo ya vie na kati ya basalite mama Emily parce que ekosimba te banda lelo ti lobi omoni teke depuis pa banda sijango ti lelo ça n'a pas d'impact. Vous comprenez? Parce qu'il y a Willy Musheni, c'est un homme qui est responsable de la perte de la famille. Au moment où il y a Willy Musheni qui fait la maman, Ndeo makambozo ya koloba ya mwana na TV ka pesi nga boy. Ça écoute émission na talaki a précisé bien dit nazoko sate ya Musheni bazali na mwana poto moko boye maman nyaza na mort ba koko sele comme TV na match. Non, viens lobi ma bête, c'est le nini aboma moto yo kono vieux Willy Musheni, moni fe ndenga zana, ndenga solisa ngale na biye. Ndenge pa solisa ka ken piana, ndenga solisa donc vieux et pas na ye. Ata bwana barankini na bino ya ndenge nini etali ete arosolisa oyo vie aza vie ya batu nyonso tout c'est un père qui a un très grand cœur donc kuna lobaka soki eza na batu tout bakozala na motema munene lokola ya Willy Musheni ekozala vraiment bien et alors babiloko lokola ndetsa ba bêtise bwe ya Willy Musheni il a est-ce que aza na eloko nini ya ko gagner là dedans boyokana te il a quoi gagner là à l'intérieur ana eloko ko gagner te ya Willy Musheni aza mutu oyo quand tant azobimisa mbongo na ye na poche azopesa ayebi ke ezokende en 20 te c'est-à-dire que eza kokende kosala eloko moko oyo eza na but lucratif ozo comprendre soki eza kokende mpona eloko moko be objectif moko oyo ezali précise ozo comprendre mais siko kotala keno mutu abimisa mbongo ya 3 fuga apesa po 2 fuga ata yo moko et puis ya Willy Musheni so aza na besoin kosala makambo bongo akoki jamais kosomba 2 fuga vous comprenez akoki jamais kosomba 2 fuga ya Willy soko alobi abeta bilo abongo kosomba 2 avions litabisi hélicoptère vous comprenez parce que toyebi bien ba force la patron bana bango belé mais ya Willy Musheni surtout toyebi mutu koboya yango aza te ya Willy Musheni surtout toyebi mais ya Willy Musheni akoki jamais kobikotisa na kati ya babétise oyo eza kosala eza ta na avantage moko te et tout donc je ne pense pas que ce n'est pas de son niveau soko oyebisanga ke non ya na baboss moko basali te bafandaka na bafruit du sud wana asokolaka mai te taka malili depuis akende afrique du sud asokolaka te ozo baboss moko basali te balaka wana babafakwa pamba ebonga na ofinga to na oloba ebo mutu ana afrique du sud aleki ngani nga kuna za na leki na tantine fani no na bilamba kobanda ti États-Unis na Kidiaba siko mutu ana afrique du sud nga na okenda na kobokola na tindela bapapier western ezali te nalinga na lakso nde natindelaka bato nde natindelaka bato balara na lakso bapapier de transfert omona ma mutu aza na Madagascar aolela rena bire ala kengi te osufrir tobozonga 700 ouais là c'est mon oncle sénateur Bertin Mampaka donc balobi ba bientôt quoi voilà. Donc David Chimpaka Patrick Mampaka donc na Texas Mikolo et Naomi Mampaka donc Esther Mampaka tout ça tellement belé ouais tout ça belé quoi ba David Chimpaka puis Roger Chimpaka champion Pila Chimpaka Diallo Mampaka donc Papa Malou Mampaka
Donc Séverina Malou la fraise Mampaka, René Abiri Mampaka, Boluka Boy Bakomba René Abiri Yangwana. René Abiri. René Abiri Mampaka. Donc combo ya famille Yangwana donc René Abiri Mampaka. Yo za non la famille. Hein? T'es ngana na famille. Ouais, bah journaliste c'est pas la famille donc yo bika la famille pauvre dans bébé belé. Mais pour ton invitation, on a invité au mariage nanga. Nous parle bientôt là donc je salue madame et ma chérie d'amour nous suit depuis quelque part bébé. Je t'aime beaucoup, tu le sais. I love you so much, my baby. Donc I kiss you. Yeah, yeah. Merci beaucoup. Presque ma fin émission la mission est vélo, rendez-vous des stars. Nous avons des plusieurs retours dans voilà. Est-ce que voyage à Canada, moi voyage à Canada et à la veille, à la fois pour découvrir dans quelques jours, vendredi. Au moins, on a dit non, moi je dirais que vous salez avec un pacte d'idéologie. Dans un peu, Sarah va fan de la mission équipe nationale de la Mouka. Donc, elle veut dire que bon, on a eu Mananzela qui va fan de l'équipe nationale. Tout le monde a Nanzela. Donc, le rôle de mort de la Mbata. Au petit gars, il a dit Mbata. La bête est montée. Eh, maman, on a dit qu'on peut pas Mbata pour la fois en Afrique. Non, le Bénin, la prochaine émission pour fan d'Adien. Là, parenthèse. Il y a pourquoi les artistes congolais sont toujours maîtrisés dans le pays africain qui sont près dans des pays voisins africains. Donc on a expliqué pourquoi toujours il y a des morts des artistes et musiciens congolais à l'extérieur du pays. Pourquoi toujours nos artistes et musiciens congolais sont toujours tabassés et menacés, méprisés dans le pays toujours africain. Nous avons dévoilé en haut parce que c'est la manque de respect envers les autorités morales de la République démocratique du Congo. Je pense que Marambo vous avez la haute sagesse parce que René Abiri Nazali pathologue, Nazali écrivain, Nazali physiologue, Nazali encore cardinal Mosengo, Nazali Mandela. Oui, déjà René Abiri Nabundé Labino en 1976. Ngana PDG Michel Adilou ya tombunda litre Michel Adilou ya DAP à son âme ngamoko René Abiri est un révolutionnaire na tikala ti lelo na kumbela toujours idéologie na bimamba la mort Mandela donc non à l'exploitation des journalistes et les monteurs sans oublier et les caméramans non à l'exploitation on a premier point deuxième point ça dit non à la publication des images ou des vidéos qui saluent la réputation de la République démocratique du Congo na bimamba la mort Mandela allez venanga parti les beaux les grands double brassard à l'objet René Abiri Mikolo na bengo kaka le maréchal donc le maréchal on a beaucoup tout est maréchal Kindoki. Merci beaucoup au mot de la fin et puis bambo qui na fan de bino tout au bali na équipe nationale ouais ma big mabanga et Nzambe mama Mikolo pia kamoro zobeta tetika photo boaka Gabi Lopoke Malcolm X Gabi Lopoke Malcolm X Pati Lebo double brassard le caméraman VIP je veux dire que Mouzazo Lela il y a Willy Moucheni le véritable code mondial et Loge Mouyaya le tout puissant merci à Kishinga Pembatsunga Likayabu le roi de Kanfufu Balobi Masolongo la carré Paola Schengen et Kilo à Londres Maman Chantal et Mampouya Ma Fifi Lukala FIFA Fédération donc FIFA Fédération moi je suis à Tonda Baboté donc Annie Dembo Dembela c'est ya Myriam et Mokonzi Bonam Mafuta papa d'amour de Paris Mobali ya Maman Solange merci aussi à Cornelia Douci Givenchy Marcia La Lumière Kitoko Petaille Douci Lydia Kapajika et Poucha 10 000 fois Amida Chati Akoro elle contrôle. Ok, merci beaucoup René Abiri, merci vraiment pour répondre à l'invitation. J'espère qu'on a sauvé fan fan tout bazana besoin vraiment éclaircir bango na rumeur oyo René Abiri vraiment éclaircir magato kimi na éclaircir. Merci encore à mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Merci papa pour la confiance na Georges Djunga encore na maman Madongo la patrona moi ça y a fait Ngoma mbote na yo merci encore na musée avec ma caméra.
Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo.